Même Abraham, oye moninga ya Nzambe na kati ya Bible, bapesaka ye kaka mabele. Kobanda fleuve Euphrates ti mer Rouge. Soki lelo Europe kuna eza kondongwa na bango na Asiatique, mabele. Mabele. Moto nyonso aza na nzoto mosuni, mabele. Na conférence de Berlin, bakabolaka mopepe to mabele. Na tuni bino na conférence de Berlin, bakabolaka molimo mopepe to mabele. Est-ce que vous monite que mabele mutezalaki sacré pa na bino? Bon, depuis bakabolango kuna bosi bozwa yango. Bino bokanisaka bozwa. Non bozwi te. Mabele eza ya bino te. Mabele eza na maboko ya bapaya. Depuis bakabolaka yango na 1885 na Berlin. Tina lelo eza nanu na maboko ya mindele bazali kokonza biso, bazali koimpose biso volonté na bango. Lelo lokwa tozali awa forêt équatoriale, mai ya RDC, patrimoine international. Elingi koloba zamba na biso komi ya mokili mobimba, moto nyonso kolinga ye na ye azine oyo ya lingi. Est-ce que bino biko boke mesala ngona poto? Hein? Ngisa batu nzela. Bongo yo nzela okendeke pai ya Nzambe bahopito etondi. Maladi toloba te, kokufa toloba te, nyonso ya mabe kaka awa. Est-ce que Nzambe wana koyoko pesa biso mayele te? Toyeba ndenge nini ya kolongola salite? Toyeba ndenge nini? Tokima maladi. Mais toza kokufa ebele, mutu mwinda kufaka na microbe te. Na kufaka na nini? Est-ce que wana za mutu? Wazo batelo na kufaka na microbe te. Est-ce que za mutu? Mutu mwinda kumikaka. Même malaria ebomio bandoki. Mais salite oyeza wana epesi ngungi, epesi typhoïde. Est-ce que wana eza bosatana te? Wana eza etoke bomana ngo pe mutu te. Kaka bandoki ya famille. Nde bongo basali ba église du négatif emonaka kaka négatif. Oye fazala kaka ndoki mutakangi ye. O ndoki kaka mutasali ye boye. Nyonso ndoki, obeta libaku ndoki. Nampesa le kalandaku ndoki. Nya walela ndoki. Ebele kutu na libanga na butu babimaka lisusu te. Bino motuna. Butu eza tango ya bandoki. Moi nde tango ya Nzambe. Mesiko na butu na moi wapi ezalaka liboso. Alors, ceux qui bongo Satan mutabanda ne moki. Ceux qui butu eza Satan alors Satan mutabanda moki alors Nzambe eza leki ya Satana. Aye sima ya Satan. Na butu na moi nyonso mibale ezali kaka ya Nzambe. Upese Nzambe mutasali. Nyonso Nzambe mutasali. Eloko ezali kaka na biso pasi valeur na biso. Mondela ye na bonzambe te. Ayaki na bonzambe te, soki aye na bonzambe mbele bongo te. L'église etondi. Ya solo baza koyebisa bino bobelela Adonai, Elohim, El Shaddai. Mais si bobengaka Adonai, Elohim, El Shaddai, boyebi yango vraiment bien? Boyebi yango pena malamu? Bamusu boyebi? Po nga naokanisa Nzambe na Satana bakozala basosiete. Nzambe na Satan, oh non, Satan zwaka makambo Nzambe ake kosalela. Mais Satan ko benga Nzambe teke yaka tokendo loka, to yaka tokendo yiba. Est-ce que Nzambe akokende? Nzambe akokende te? Ok. Ndeko moko aya koyoka kombo ya Adonai musale salaka. Quitte le mont du Parnasse et la région de Pito, pendant que nos bouches consacrées prononcent
l'ineffable parole. Aussi, Gabriel Archange. Ok. Michel, là, continue. Ah, bah, je coupe ça, Polo. Dans le cosmos, je t'en conjure au nom de la cratère du Dieu qui détient la nature, qui se crée elle-même, puissant Adonai. Je t'en conjure au nom d'Elohim, Elohim ou Elohim. Ok. Continuez. Ah, puissant Adonai. Je t'en conjure au nom d'Elohim. Je t'en conjure au nom d'Elohim qui se couche et se lève. Je t'en conjure au nom des êtres saints et divins. Envoie le Dieu d'accomplir ce que j'ai dans l'esprit et dans le cœur. Je conjure au nom de ton sceau divin qui est la vue. Je t'en conjure au nom de ta droite qui soutient continuellement le cosmos. Je t'en conjure au nom de la cratère du Dieu qui détient la richesse. Je t'en conjure au nom du Dieu éternel, éternité de toutes choses. Je t'en conjure au nom de la nature qui se crée elle-même, puissant Adonai. Je t'en conjure au nom d'Elohim. Elohim, voilà, c'est la petite explication. Elios ou Elohim ou Elohim. Ok. Continuez. Ah, puissant Adonai. Je t'en conjure au nom d'Elohim. Je t'en conjure au nom d'Elohim qui se couche et se lève. Je t'en conjure au nom des êtres saints et divins afin qu'il m'envoie le divin souffle capable d'accomplir ce que j'ai dans l'esprit et dans le cœur. Écoute-moi, ô bienheureux. Je t'invoque, chef du ciel et de la terre, et du chaos et de l'Hadès où les âmes errent. Envoie ces démons pour... Continuez, Envoie ces démons pour mes incantations sacrées de nuit, poussées par les commandements de la nécessité. Et lorsqu'il sera près de ma demeure, qu'il soit doux et bienveillant, sans aucun sentiment hostile à mon égard. Ok. Aza kopele la Adonai, aza très puissant, mais atinde la eba démon. Atinde la eba démon. Donc Adonai, atinda ka milimo malamu te, atinda ka banani. Yango no bazo sala, hymne yango ezali hymne magique. Et hymne magique, oyo, eza kobenga ba démon, baya kosala ba démonstration. Mais balobi nzambe wana buku mususu buku oyo Satan superstar. Satan superstar tokobanda nano wa mwana mwasi ya mundele eza komona yebisa bandeko mpo yo eza temo na bango. Mwana mwasi ya mundele asimbi nini? Mundele asimbi nini? Bakomi ngo Les diplômes qu'exhibe cette jeune américaine la désigne comme la sorcière officielle du comité de Los Angeles, sur lequel elle jeta un sort destiné à augmenter la vitalité sexuelle de ses habitants. Ok. Mwasi ya mundele azi diplôme ya kindoki po nini atindika bato na ekobo. Mais soki ayawa na bakombo ya Adonai akozala évangéliste te. Soki papa nkusu alobi te revoir asali mabe. Alors kaka na buku ya Satan superstar awa mesi ya bandoki kombo nini omoni awa papa? Kombo nini omoni awa papa? Elohim. Pembeni wana ozomona nini? Yebisa bandeko makambo ozomona. Namoni na kati batie cercle moko,
sango moko atelemi ngambo alati pembe mwasi na nsima basi mibale liboso na ye na pembeni ya cercle na libanda ya cercle bato mine balati bilamba ya mwindu moko alati elamba ya mwindu kasi na mutu ya nyama na maseke mutu ataba na maseke mutu ya nyama na maseke mutu ataba na maseke. Ok. Alors, c'est cercle,